Tandoke na biso sanza mobimi na ngele epai na bipai wapi boko na biso na boke binyoso émission alelo esi babongo na ngai ndeko na bino wabino Jano Madilu elongo na papa Nkoi Batimba RTNT na pesa matondo mingi kobosa na te papa Nemba papa Molière boyebi na kombo matondo mingi. Bonsoir. Papa Lopango Papa Lopango ndeko Eliezer matondo mingi. Merci. Boye bandeko balandi boko na biso na boke bindenge na lobaka kaka kawele elili ya libanki na sia likasar émission oyo na bandeko boyebi epesa kabino ba information ebongo ya solo et ali fiable na kanisa lelo tokosolola mambi etali maponami na ingumba ya République démocratique du Congo boyebi ke ekopesa mbilinga liboso langa na dalila moto moko monene na kanisa deja boko mona na bilili babengie bloc cadena akoki ko pesa kimia na baimboka pe akoki ko bebisa mboka soki mbilinga ezali na kombo ya ndeko nanga yende azali président ya commission électorale nationale indépendante topesio matondo mingi ndeko Madilu mbilinga kozala te tozo kende na ba élection pe tokokoma na ba élection pona bolamu ya mboka makamba mabe kozala soki mokete na kombo na Nzambe matondo mingi boye tokota na mozindo ya masolo toyoki makambo etali ba élection na ba date na yango ezala jamais réalisé sikawa boye toyoki mosusu ya le 23 décembre tata yebisa biso na bosolo nyonso sikawa tokomi wapi po sali pe mibembo ebele loba na biso bosembo ndeko Madilu liboso na banda na pesi nano bandeko bana mboka ya Congo nyonso mbote e pepo na koyebisa bango ete o mobembo to bandi penza ya solo eza ya kokende o moponami to kende na ba élection to uti ko publier calendrier wana ezali otobengi na lopoto feuille de route donc nzela penza ti le 23 décembre toza kokende po na ba élection eza koyebisa moto nyonso ete eloko mosusu eza lisusu te touti musika na komba ponaki nga na koma président ya commission électorale nationale indépendante mbula mibali na mikakatano na makambo ebele tobandi nzela wana lelo tokomi na ba premier résultat mais avant loba nyonso oyo zako umtuna utuni penza nangi nano na rendre hommage na bana ya commission électorale indépendante bo bakufi pona opération oyo bana ya batu ya commission électorale indépendante tukumi bale na sambo bakufi bawe pona makambo ya barolema oyo nalingi pe nazongisa matondo mingi na Nzambe penza ndenge abateli biso tokomi esika tokomi lelo pe Congo ezali abatali mbo ya misato matondo mingi pona ba acteurs nationaux mingi penza ba parti politique ya opposition na ya majorité ba salisi biso mingi na ba conseil na bango na ba critique na bango esali ke lelo enrôlement to silisi le 31 janvier ndenge lekaki touti ko kanga enrôlement nyoso na Kasai résultat toza lelo na fichier électoral 46 millions d'électeurs wanezali République démocratique du Congo eloko ya munene penza 46 millions d'électeurs eza eloko ya mutuya lelo toza kosala nini lelo tokomi na oba bengi traitement ya ba données donc bato ebele bazikanisaki ke baza bayanke akosarole 2-3 fois biso toza na machine oyo eza kodetecte yango pe misala wana ezosalema lelo
Donc quand on a mokuse c'est que le 5 novembre 2017 to pesa kibino calendrier électoral to lobi susu que dans le mois de décembre loi électorale ba adopté to lobaki que non le 31 janvier to ko silisa enrôlement to silisi yango penza ndenge to lobaki que le 1er février to ko banda traitement ya ba données to bandi déjà et puis musala wana eza ko salema malamu to détecté déjà près de 150 000 doublons de bateau et azwaki carte mbalami baleto mbalami satu misala eza ko kende malamu penza to détecté plus de 70 na o muke to sali déjà to détecté plus de 70 000 bana bo baza ba bébé mike to bango pa kende bazozo ba carte d'électeur to détecté to za na ba technique nyoso antotiango misala zo kende malamu et donc etika liboso ezali que les 6 tokopesa ba statistique na biso par entité tokoloba na Lemba bazali boy na Kasavubu baza boy na Basankusu baza boy na Aru baza boy nombre ya électeurs tokosenga loi wana ba adopter pona koyeba na mboka wana ba député baza boy simanango toko convoquer électorat et to bengi bato balingi bazala ba candidat ba ya kotika ba candidature na bango et on est na début na fin juin si manango penza toko somba biloko bo toko sale la pona vote to continue la campagne électorale à partir du mois de novembre et puis le 23 décembre to kei na élection toko pona président de la République na biso ya sika toko pona pe ba député na biso ya sika ba député nationaux pe toko pona pe lisusu ba député provinciaux pona yango eza ko senga na peuple congolais ba bozala kimia to stoyebi sika toza ko kende biso nyoso to bongama pona ba élection pona ba parti politique botika distraction eza lisusu te bo banda déjà ko luka ba candidature na biso pona ba société civile to se mobiliser pour élection na po eleka malamu e ko senga penza to zala ba observateur bazala ba témoin à parti politique pe bazala et puis ba yeba ndenge ni ba ko voter nde sango naza ko pesa ngisa sango malamu que non le 23 tozo kende na moponomi élection nationale. Alors ndeko Corneille Nanga yo zali mukambi etali maponomo kate kule biso ya solo esengo mingi okutana na mokola lelo tolingi toyeba po lobi likambo ya bana bake bamikomisaki mwa mingi mais na tango bana wana bamikomisaki baja na yo batiami po na enrôlement bamonaki bango to bamonaki bango te ya mibale kati ya bayo ozali koyamba mikolo ezala majorité présidentielle ezala pe bandeke opposition banani oyo baboyi ti lelo baza koya te ndeko Corneille Nanga mutu moko te aboyi batu nyonso bazali koya problème basusu nde bazali na ba contretemps neti bamsusu basenga ke toya tozwi penza invitation na yo na sima mais tozosenga na vato ya kuna tosala réunion na biso tokoya tozo continuer tolingaki tosukisa yango lelo mais tokokende lisusu mpo basusu baye nano te bao tobengi bango nano te baza koya à partir ya lundi tokocontinue mardi mpe lisusu basusu bakoya mercredi mpe lisusu kino jeudi basusu bakoya donc bato nyonso bandimi mpenza moto aboyi azali te epomba pamba te makambo toza kosola na bango il faut topesa bango information bango nde bazali baéquipe équipe po ebeta bale malamu il faut yeba makambo ndenge ezali ko se préparer po ezala te ke yodo babriskaki bango nyonso bandimi bakondima présent bakoya mpenza moko te aboyi tobandaki na bato ya président Vital Kamerhe INC allié toye koyamba bato ya MLC lobi toyambaki bato moko bayaki lobi bato bakaki baya lobi bango nde basengi bakoya bakina na basala réunion mais lelo toyambi pe lisusu na tongo penza bato ya groupe de 7 partis otobengi G7 toyambi pe na pokwa bato ya majorité présidentielle na uti okoma na uti yamba bango lundi toza ko continuer na ba groupe mususu IDPS ba invitation na bango to actualiser yango po balobi ke bato pesaki bango invitation ekendeki na to komaki adresse ya mabe alors to tindi ya malamu lelo bandimi bango penza bango nyoso pe bazali bato nyoso baza ko bonga baza eza un échauffement tozo zela pona okende mopona
kasi pona makambo etali bana est-ce que bato ya seni bayebaki te que non bana ya seni oui to biso tosalaka enrôlement conformément na mibeko topesaka que non tokoarole boye baagent na biso baformaki bango na niveau wana mais tomoni quand même que bato ebele batango ozomonaki bazoarole mwana aza bébé eza quand même eloko moko ya motu ya komituna mais misala traitement toza kosala eza boye balakisi biso que non monsieur Kasongo asarole 2 fois machine na biso ezolakisa ebimisi ye tokoradie ye mais tokofunda mpe monsieur Kasongo na justice pour loi elobi motu ya ndenge wana azali motu ya bulubulu il faut bakanga ye tokofunda bango nyonso mais bato mpe biso toyebi ke soki omonaki monsieur Kasongo bazwaki ye mbala mibale to mbala misato ou bien azwaki mwana moke arole ye biso toyebi esika nini arolaki ye na mboka nini na village nini kuna mpe bato basalaki mosala na bureau na centre d'inscription wana tozwi bakombo na bango bakosala lisusu te na commission électorale ezali punition tokopesa bango mpona basala lisusu te na makambo mabe bauti kosala. Président, bonsoir. Bonsoir papa Nembale. Na sepeli mingi na ndenge oza de temps en temps kosala ba émission na lingala puisque bino ezaka ba français milai et la population baza kolanda penza malamu te te yondo ki makabiso yo pona kabato yo linga ko inviter bango. Merci président. Président, bato baza kama ko douter na likambo yo puisque pour faire ba élection il faut un ambongo toyoki gouvernement bakamati balobi bapesio na kanisi 20 millions babanda osala et comme le la carte à boulangerie ça veut dire que sans anyonso babanda opesaka yo kamandambo ambongo 20 millions lelo lobi toyebite mais sur le montant en main que information nanga ezali juste était sur les 432 millions na kanisi yo sengi répartition na bango bon il ne faut pas avoir fait l'université pendant la question qui au divisé en gros na nombre ya ba mois o etikali na mbongo gouvernement za kopesa pas no sala élection mo ya malamu au déborder donc par rapport ya montant wana donc je crois et il faudra à peu près 14 mois na 20 ou 30 millions oyo carte à boulangerie ba komi ko bois ke la yo pendant que aux ambongo na ba enquête na biso motuna na biso toye komona que pas no commander matériel wana il faut au minimum 4 mois to yibite yonde ko yibisa biso il faut au minimum que 4 mois au kamata au futa ba fournisseur et après il faut à peu près 1 mois pendant que biloko wana eya mais comment ça se fait que yo déjà na ba mois de juin logiquement on a le bac il fallait que aux anambon on a onyonso aux ana 430 millions wana panake et que ne malam est-ce que vous avez que aux au banque sabato que ekosenga lisusu prolongation à vous prolongation et ko uta pona makambo ya wana te wana ozolo bezali makambo etali management babengi gestion makambo ya mboka ezande mabe po mutu nyonso akomi expert na makambo nyonso tala ndenge ozotangela nga ba 14 mois ozotangela nga ba 4 mois to bimisi yango wapi papa Nembalemba te biso toza na plan liboso tobimisa calendrier tozalaki na bengi ba contrainte tobaki po tobimisa calendrier il faut tozala no sûr que mbongo ekouta et bozo tobimisa calendrier il fallait toyeba tosolana bato bazali ba responsable tokozwa ba avion wapi liboso tobimisa calendrier il fallait totala est-ce que biso moko tozala makoki po makambo nyonso eza kaka mosolo to ezali mpe makambo ya ba ressources humaines est-ce que tozala na bato nyonso oyo bakosalisa biso mpona eloko wana nde tobimisi calendrier siko oyo mosusu wana ezali mise en œuvre elingi koba tokosala ndenge nini mpo le 23 tozwa ba élection wana mpe tokozwa yango l'état ezalaka lokola boutique te l'état ezalaka lokola famille te l'état eza na ba règle na bango ndenge fonctionnaka
toza en harmonie avec le gouvernement pour na koyeba que non na période bo tokoza na posa ya mbongo boy na période oyo tokoza na posa ya nini musu ezaka mbongo te gouvernement a promettre biso par exemple ba avion apesi biso ba avion que non ba avion boy koza ndeta sala ki na enrôlement et bon MONUSCO bon ce qui bango ba MONUSCO ezali ba paya papa ne malemba makambo ya élection ezali makambo etali yona ngai biso ba congolais et puis biso nyonso il faut to yeba ke makambo ya élection to kontakana na force na biso ezali quand même République démocratique du Congo truc ko sala ngo biso moko kasi soki bandeko ya biso ba yali neti oyo ba ninga ya biso ya MONUSCO to ya ba communauté internationale ba ngipi batia maboko to ko boya te mais à certaines conditions que zala ndenge seni apesi budget na ye et to sala ki planification na biso en termes budgétaires trouvi que tozana posa ya 32 millions de dollars yango nde tokoza l'état musala na ye gouvernement musala nezali et premier ministre azwaki engagement wana musala nezali ko zwa ako 400 millions na ekouta wapi pona koyeba ekopesa mamukolo nini eza teke bageraka l'état te lokola ya boutique que non et ya wande na kekuna eza na ba disposition pratique otoza nango pona kosala ete le 23 to comme na élection peut toza na élection ya bien pona toza ba élection ya bien il faut biloko nyonso toza ngo avant et simango s'il faut même que biloko ngo mususu ba futa sima eza mabete eza ba organisation interne na kati ya gouvernement bazana ba disposition ya ba gestionnaire pour na koyeba toke mais message ya mutuye ezali ke peuple congolais ayeba tozali ko sala musala poto kende le 23 na ba élection prolongation ko zala te to sala makasi prolongation ezala te et ko zala pété mais entre temps ceux qui biloko babenga ka ba kaya force majeure o ezako dépendre na sanité te wana to ko garantir te mais to ko za ko sala nyos prolongation ezala te Mwana mboka Corneille Nangaa Mbote Ote ndeko Eliezer. Tout souhaité yo ataba na mois de février vers le mois de mars parce que tout le monde en a kala. Mutuna Liboso Corneille Nangaa a publié calendrier. Lors de la publication à calendrier wana Corneille Nangaa présenta ba contrainte pour que calendrier la respecter. Est-ce que tokoti koyeba à quel niveau ba contrainte wana au présentaka ezali déjà kolongwato etikalaka intact ndengo bimiselaka yangwana ndeko Eliezer tikana loberano nani ba téléspectateur que tangu seni a publié ki calendrier pe ya bimisi penza ba contrainte nango ezalaka te pona ko bangisa bato ezalaka pe te pona koloba ete eza impossible ko sala auto ko sala batu basalema po ba problème soki eye ba trouver solution na ba problème nde musala tozali ko sala to publier ki ba contrainte wana ezaki ba contrainte nitu ya mbongo jusque là gouvernement mokako so penza baza ko pesa o esali ke tozo ba résultat o tozana ngolelo financement ya 400 millions de dollars pour na enrôlement pour tozo 46 millions d'électeurs et utina yemoko gouvernement ba contrainte mususu pour na contrainte wana ya mbongo contrainte comme gouvernement azui engagement ko continuer ko sala musala na yewana contrainte mususu ezalaki ba ko bengi contrainte légale to loba ke notre zana posa ya nouvelle loi électorale parlement d'azaki responsable ba voter loi wana loi électorale les a voté pe mokonzi ya mboka atiaki mokoloto donc ba bengi promulgation na décembre. Contrainte mususu ezali otobengi ba contrainte technique o etali biso. O msala etali seni. Tolobaki ke tokosi sa enrôlement le 31. Plutôt silisi yango. Ba contrainte mususu ezali pi ba contrainte politique. Otosengi penza na ba acteur nyos, ba acteur politique. Toza na posa ba sunga biso ndenge ba sunga biso na enrôlement. Dans la contradiction, dans la divergence, dans la démocratie, mais bazalaki nyos bazoloba ke non tokende batnyoso ba s'enrôler pe batu ba s'enrôler contrainte wana ezali nécessaire que batnyoso ba adhérer na démarche wana
makambo ya ke bato musu ba oloba ozoyeba te bazolinga baélection to te o tosala bo tosala no mobulu wana eza na ntina te eza eloko eza ekoki kopekisa biso tokende me biso toza kokende tokotala eloko moko te bacontent wana ezali topesi bacontent wana mpo ete bato bayeba responsabilité ya moko na moko et puis ezali baproblème auquel nous faisons face donc baproblème oyo tokorésoudre yango. Na nsima na yo bakomi tous pour les élections crédibles et apaisées par la promotion de 2 points: l'indépendance, la transparence, l'impartialité, l'intégrité, le professionnalisme, l'accessibilité. Yango wana penza. Corneille Nanga, soki na mboka na biso bapona ke sene kamba mana muto a société civile, ezaya ke na batu ya ngambu oyi, na batu ya ngambu boyi, basalela ye confiance. Lelo, na minute oyo, au vu ya turbulence oyo tozali ko sentir na mboka na biso. Est-ce que monique okoti ko organiser po, il faut se rappeler na émission ya liboso to sala kana yo. Nalobi, est-il possible ya ke organiser ba élection okende ko pesa ba résultat na char de combat te? Char de combat ko zate. Oui. To ko sala ba élection malamu pe to ko organiser ngo to ko annoncer ba résultat to pesa ni pembote. Pe mboka Congo eke liboso. Ni nezo sala lelo que Corneille Nanga azala des fois et souvent assimiler que azamutu ba pesi mission moko boye accomplir au lieu kozala au service ya peuple congolais, alors que toyebi que Corneille Nanga aza fonctionnaire international ayebi quand même makambo ya maponomi. Mais qu'est-ce qui fait que lelo bakota yo doute? Est-ce que ça par rapport ya oyo côté là qui yango te oza lelo to ezani ne sali que bakota yo doute? Doute ezate. Naza effectivement na mission. Pour le moment ezande ke nani nda pesinga mission wana. Mission nga naza nango ezali oyo république pesinga. Na mema peuple na élection. Kasi élection wana ezala élection malamu. Élection malamu ekosala ete muto ya longi o alongi te ndimi apesi epembote lokola makambo a féliciter lokola elekaka pa bato mosusu. Doute ezali normal et puis doute wana ezouta pa ya bato nyonso. Bato ya opposition baza ko douter babi mais eloko yango ekozala ndenge nini tozana no boy est-ce que tokokoma solo. Bato ya majorité baza ko douter bazoba mais tango tokozisa élection est-ce que tokozala kaka na pouvoir. Eza doute moko normal. Malheureusement ko banga wana nde salaka batu mutu na mutu. Même ba communauté internationale baza ko banga. Bazo banga mais mutu akoya ndenge nini. C'est normal doute ezala. Mais pona wana ata nzamba kitisika Angelo afandisi na kiti na nanga toko douter na ye. Mais na yebi ke boko pesa batu wana baza ko douter bako pesa biso mukakoswa. Mukoto bakomona ke élection esalimi pe salimi malamu toko tanga ba résultat na charte pamba te raison ya kotanga ba résultat na charte ezalité toko tanga ba résultat normalement pona bolamu ya ba congolais omoni muto oyo azalaki tata na ngana makambo ya élection personnel abe malumalu azalaki koloba élection yo nanga tika l'élection comme vraiment faite. L'élection ezalate ke ezabitum. Et mutumoko journaliste moko atuninga lelo mutuna lobi. Oh, nanga, au moins te ko bebisa la biso fête ya Noël pour le 23 ezaka pembeni ya le 24 peu na bonne année pour na élection na bité. Fête ko za sous malam pour to ko za to voter. Tokende na mesa na Noël tozakozela ke notamsu déjà to tangi pe ba résultat na ya komi président. Tokende na ba bonne année wana toza na esengo ke to uti ko voter. Eloko peuple aza ko lukezali ba élection. Ezali ba doute te. O monsieur ezali wana ezali ka ko banga na ba subjectivité à pam. Oui, na kanisa olobi mokie mais olobi mingi. Ba imboka ba kolanda yo na boke binyoso. Ndeko nanga tikala benga ndeko po eloko eleki ndeko réalité. Outaki bongo na mboka ya bapaya, plus précisément na New York.
Puisque wapi bokidai kosolola na Conseil ya sécurité ya Nations Unies. Oui. Accompagné na ministère ya Affaires étrangères. To mona kipe ba appui na bango na oyetali bongo maponami. Oye ozongi na mboka. Okomi na consultation na ba parti. To komona pe bande ko mususu ba kosala ba ko réagir na ba etando ike. Yebisa biso na bosembo. Nga linga kaka bosembo. Kuna tango kendaki na New York bolobaki nini? Po motana motalo bien lolenge na ye. Mena kanisa lelo bato ba kolanda bino na bokebi. Yebisa biso bosolaki nini na New York. Tango bo yepe awa na ba partie prenante au Union so bo consulter ou déjà bo consulter. Résultat ezali positif topé négatif. Ne komadilu tikana na yuza oke bino ba peuple congolais bandeko na ngai boye bake boza na mboka oyo ya kitoko RDC na yebi ke bosi boyoka makambo ebele ya mabe po na mboka na bino baza kokosa bino mboka na bino eza tellement kitoko yango wana mutu nyonso azoluka kaka tala mboka po l'élection soki esalemi na bamboka mosusu okoyoka te ke balobi makambo na Conseil de sécurité mais soki oyoki ya RDC mutu nyonso alingi aya tokendeki na New York po bainvitaki biso na réunion informelle ya Conseil de sécurité eza réunion baye po bayeba soki tokomi na niveau nini ya baélection toyaki mpe topesi bango makambo toyebisi bino awa ke toza koavance kitoko mpe toza kokende malamu tozwaki bafélicitation ya kosakana te bato nyonso bakumisi état d'avancement bato nyonso bakumisi préparation ya baélection ndenge eza kokende bato mpe chaque pays abimisi mpe avi na ye na ndenge tozali koprépare baélection yango mpona makambo boye lakisa totoika ate kuna makambo ya machine a vote nde baboyi te eza makambo na bango te kuna ezaki mboka nyonso ya mali membre ya Conseil de sécurité apesi avi na ye kutu batuni me makambo oyo interne ya Congo mpona nini bozokende bango kuna te makambo elekaki malamu tolakisaki état d'avancement pe tolakisi bato ke toza kokende penza le 23 na kati ya baélection mpe tozwi penza bafélicitation ya solo ministre ya affaires étrangères ya mboka na biso mpe azalaki kuna pamba te soki makambo ya ndenge wana baza koloba mpona mboka na il faut gouvernement ezala te confusion ezalaka awa ke no makambo etali gouvernement basangisi yango na seni te toza bainstitution différente ministre mpe alobi makambo etali mboka po amoni ke makambo ebele bakoselaka Congo nde alobi mpe adresse mpe bavérité likolo yango bo oyo etali ezali ye ngai nalobi makambo etali baélection topesi bango baavance baprogrès toza kosala mpe tolakisi bango ke le 23 tozokende na vote mpe ekoleka malamu. Oui, tolingi eleka malamu lokolo olobi kasi likambo mosusu ndenge outi koyanyola na ndeko na ngai ate outi na mboka ya baninga kuna na États-Unis kasi ekoki kokoma mokolo mosusu te biso mpe baafricain bango mpe kuna soki bapotani na oyo etali élection biso mpe tokenda na konongo oyo ya bango totala soki eza koleka na bosembo nalingi nayeba nano esika wana mpo tomonaka bango epai na biso ata mokolo moko epai na bango te ya mibale nde il faut kotuna bango mpona nini bango balingaka oyo ya biso alors ke oyo ya biso tokendaka kuna te etali bango mpona oyo ya bango wana biso tosalaka baélection makambo eza ebele ya koloba na oyo ya bango mpenza si boyokaki nsima oyokaki ke no awa boye tala boye te biso bokipe makambo ya bino tokipe makambo ya biso ezali ke peuple congolais alingi baélection mpe tokopesa bino baélection ya malamu. Alors likambo mosusu etali fichier électoral nde ezali bana mboka ebele baza kotangisa soyi basoyi ezali kotanga kolobama awa moto na ndenge na ye pa bokoleka boye moto na ndenge na ye est-ce nani seni oyo ozali kokamba tomonaka bokendeke bakampagne koyebisa bato kolimbolela bato mais mpo na nini bandeko mpe oyo ya baparti politique bakoki kosala yango te parce que na baélection eza mokumba ya biso moko bana ekolo
pour le bac pour élection longue, pour élection salema. Biso moko na bato ya liboso. Alors pour nani ne sel makepa bande komsu ndenge wana te. Mingi na oyo etali machine oyo ezali kotangisa bana mboka soya. O machine oyo moto na moto akolimbola na ndenge na ye, moto na moto akoloba na ndenge na ye. Corner nanga aza kokosa bato. Ko lobi ezala boye. Yo koloba nini sika wana ndi. Te mutuna malamu penza. Yango nano tikana bandana no. Po na lobi olobaki makambo ya États-Unis d'Amérique. Makambo ya machine oyo ekeiti na États-Unis na Conseil de sécurité. Bato ya Amérique penza balobi te biso tozali contre ba machine wana. Te balobi bote. Bango balobi Madame Niki alobi ngai nazali na sengi na seni asa la vote électronique te. Ngape na ibisi eboy mama biso toza na vote électronique te. Donc tozolo bape munoko moko. Alobi susu président nanga na sengi na yo ozongela na vote à bulletin papier. Ngana ibisi oui. Biso toza la vote à bulletin papier. Na yebisi lisusu boy nabi mama oyebi ko tienga wana ozotia na nini na biso na équation toza koloba mal loba moko mais toza koyokana te parce que ba yebisi o ba lokuta et ndengo na zoloba na peuple congolais machine ndenge toko voter le 23 na machine toko lakisa bino nyoso totikai na sanza zomi na ndenge ni boko voter ezali vote électronique te. Pamba te vote électronique kozala na bulletin te. Machine oyo ezali kaka impression babenga imprimante oyo esalisi biso komona ndenge na kolakisa bino. Électeur nyonso akozwa bulletin na ye pe atie tango akotia akopona mukonzi ya mboka na ye akopona député na ye akopona pe député provincial na ye machine imprimer bulletin pe na photo ya président ya député pe ya nini azwi bulletin wana aboki yango na kati ya urne machine kotanga te ke yango nde esali dépouillement po eloba nembalemba nde a gagné te toko compter ba bulletin ndenge tokontaka toujours résultat est comme la comptage wana liboso ba témoin nyos ndeko sali na maboko machine azo compter eloko moko te na bosana yi komela bino bulletin o ya munene mais na lingaki na yebisa bino ke bulletin ya munene ezalaki lokola soki nini soki journal to changer yango bulletin ekomi boye pena mboka mobimba bulletin ekomi eloko moko ya muke olie ke ezala journal oyo ba 58 page otolakisaka boyela longa journal wana bomonana bulletin ezong elongwe journal penza tala ekomi eloko moko ya boye nde yango tokosa omoni ke eza polele eza vierge yango nde tokosala yango nyonso akoya nango asali na machine a imprimer bulletin na ye ntango a imprimer bulletin mpe abwaki yango na kati ya urne mpe tosali comptage liboso ya batémoin ntango tosali comptage wana tosali baprocès verbaux na maboko mpe tosali baélection ndenge tozali bulletin ya monene wana ezali kopese soki 300 grammes moko sikoyo oyo eza kopese moins de 10 grammes avantage yango wana et puis ezali mayele ya bakongolais mayele penza ya bakongolais mpona ke no tokóma na date le 23 président eloko moko bato baza kondima te nakanisi lelo bandibi ezala majorité ezala opposition bato bakomi sasikoyo convaincu que examen nani élection ekosalema. Ah bon? Ça au moins naïveté ce qui va tout ça va contester awa mais
nalingo tout nous président puisque vous savez la concertation nationale otio yamba ba président mingi ba parti ba mususu ba lubi ba koya et résumé nini na ba oyo baye en attendant que ba mususu wana baya bangonyo so bakoya. OK, alors on a continué question nangai. Il semblerait que batunyo so na ndenge na otio ba sasiko ba ndimi ke élection ko salema. Mais doute ezako uta mingi kaka na likambo oyo ya ba komi obenga loboko ya Corneille Nanga donc valizo loko la chombe ya kanango avi indépendant pana ya ko bongisa makambo nyose ya mboka donc batu baza ko douter na fiabilité ya machine wana do monique to monia wa ba caméra ba madame Bazaïba batu wana nyonso pour les élections on y va. Mais le problème de la machine à voter ou bien qui va permettre aux gens de voter, un bouton. En disant même que on peut accorder même 1 mois, 2 mois, 3 mois s'il le faut au président Seni, mais à condition que Azongela comptage, il y a Maboko. À vous, président. Donc yo baibisio ke bakoyiko bakisa mikolo to koma na wana ba signé to bakisa mikolo to ba bakisilo mikolo mais à condition ozongela comptage oyo manuel makambo ya matabisi ya mikolo wana ezati les 23 peuples congolais à la belle élection na utiko yamba ba consultation na sali ya ba parti politique pe ba regroupement politique na sali consultation ana elongo na ba membre ya plénière eza kitoko yo moko yebi déjà résumé ezali boye ba parti politique nyos balobi ba sepeli mingi ndenge avancement eza ko kendi po ezola kisa ete to ke penza na élection ba susu balobi ba sepeli mingi ndenge ba moni ndenge nini toza ko sala o ba bengi dédoublonnage donc ba kuna na bana mike basarolaki tozola kisa bango ndenge tozo bimisa bango to bimisa ya 67000 toza ko kende ba sepeli mingi oyebi turo yo to koti bango nyos na salle serveur na biso ba kamwe ba bi misale zakawa ndebo to yebaka te ba moni que non misale zo sa pe ba serveur ba kansaka serveur ango soki eza eloko nini tolobi transparence penza e ko zala ndengo na ifo batu nyoso ba yeba eloko nini tozali ko sala ba sepeli mingi po ba moni ba signo yo moko uti oyeba wo uti olobango ba moni beto kompenza pembeni pe to yebisi bango boke ba bozala distraité pamba te mboke za munene tozali na ba circonscription pour la élection présidentielle moko tozali na circonscription 181 circonscription pour la député nation tozali na ba circonscription 201 circonscription pour la député provinciaux tebisi bango kozo ba candidat bisika nyonso wana eza pasi bo banda déjà ko luka bango siko eza teke otango boya na ba candidat bo komi yeke ba yoki yango penza mala to yebisi bango lisusu ba sepeli babi to ko former ba témoins des partis politiques ngana bi seni ezali à votre disposition ezali institution na bino parti nyonso aza na posa to tindele ba expert pour ba former ba sepeli babi to ko senga penza ba tuni pe ba modalité ndenge nini to ko voter ndengo ba ye na makamuneto ya machine à voter oui boko voter turo boye baza na ba doute oyebi eloko ya sika soki eye mutu po banga te musala na biso ezali leloko sa nini kolakisa batu ndenge ne kosalema et kokota malema pe badi kokota déjà président Lubaki dans moins de 8 mois batu nyonso ba komona ne fisque machine na ya ko voter papa ne mbalemba tikana sisa eloko na zolo beza vraiment mutu ya mingi tolobi que non toko former batu mais toko ya kosala ete avant élection sensibilisation ya makasi il faut batu nyonso baza déjà ba mona machine ngo ndenge ezali bayeba ndenge nini bako voter et puis ça le maketo comme na vote le 23 pe vote malam ba avantage ezali eike na biloko mais na suka toza kozwa ba conseil pe to sepeli mingi
pour ba parti politique nyonso ba pesi biso ba conseil ba ya majorité opposition ba bité eloko yo ezaboye tozana na doute bo sala que non nini ezala ba sango penza banani ba évêque catholique kutu ba sali penza déclaration moko ya malamu et puis on a des responsabilités bango ba senga non avant to kende il faut certification et ça biso to boité ton dimi et ça malamu eloko ba conseil là il faut ba certifier ba expert ba uta mboka nyonso ba ya kotala que non eloko ezali o bazoko c'est ngo batute mais na suka consultation na ba conseil wana to zwi nyonso et puis to sepeli penza mingi merci mingi na ba parti politique ndenge ba ye ba pese ba conseil moko constructif to ko zo ba conseil wana to ko zo ngo considération entre temps c'est ninde hasard arbitre c'est ninde ko décider c'est ninde asi a décider musana biso ezali responsabilité na biso que bato bazali ko douter to lakisa bango ba signaux que za ngote papa nembalema na kosukisa wana doute ekozala toujours mais loko kosilisa doute ezali ke bamona biso na ba résultat si yo lobi lelo ake no bato bakomi kondima ke no élection penze ezali yo tiamana na sanza ya août tango tozalaki wana bazolo ba o accord de respect ou bien ce qui peut banini yo tiamana est-ce que mtozako ndima ta ke élection ezali calendrier ezalaki te budget kutu toyebi te enrôlement esilite bakamwe na safu bazo boma batu kuna yebele ko soki osala mais lelo est-ce que tokomi tozako kende malembe te moni confiance ezali ko ya na ba résultat bokomona mais bana Congo tozako yisabino ke botia biso na bopesa biso mission muto apesa biso mission azali te o azali camp politique oni mission na biso ezali conduire le processus électoral en République démocratique du Congo. Yango nde tozali ko sala pe toza ko mema bino malem na bo sembo. Na ndengo ke sumukolo boko voter to sepela biso nyonso. Voilà, moi Lamboka Corneille nanga nazo kangisa tout moi 3 questions parce que ba ebisinga ki peut-être vous allez malasuka dans aussi ma micro pour émission ezo kende na suka. Ya liboso Corneille nanga na lobaki yango tout à l'heure que aux fonctionnaires international na makambu oyo yebisanga nanu namoni ba memelo déjà bulletin wana oyo lobi ya neti journal yebisanga nanu makambu ya machine oyo et créer ba polémique oyo et c'est salema na mboka mususu toka ndenge biso to sala katuzaka batu ya ba découverte moni to tia ba robot ezana convention de Vienne bon et biso nde bato liboso tozo banda nango pour que to la kisana mokili to bisika oyo travailler na makambu ya élection na bamboka mususu et c'est salema na mboka mususu. Deuxième question, est-ce que la roque ne moko pona ko bosana? OK, bona zo banga bakatanga etika na poste. Nazali fonctionnaire international ya solo. Musa nanga na sala ke zali ba élection. Mutuna no ezali précis. Est-ce que loko ebasi ba sala ngona mboka mususu? Oui. Tozali bosote. Mais kasi na lingina lobelobo o ezali République démocratique du Congo. Oyebi eloko babengi téléphone cellulaire. O ya liboso na mboko ya Afrique banda na Congo. Oyeba kango na 87. Erona ezaki babenga ngo koni. Papa nembane bakomona ngo ezaki soki Télécell. Ata na France nano ezalaka te. Mais to bandaka na Congo. To sa elango lelo te. Nana yebisio ke Congo ezali mboko bako bandango eloko te. Ndeko Eliezer oyebi eloko babengi enrôlement biométrique avec des kits. Afrique mobimba to bandi yango na Congo. Oyebi yango Congo ezali pionnier. Tangu to kotsaki enrôlement biométrique tangu to yeka na bakiti wana. Mundele moko azaka osala na biso na seni. Oyebi alobaka nini? Abi eloko na bino na ondi mango te ko sala na Congo. Mukolo boko komisa 100 000 électeurs inscrits ngana ko démissionner. To bandi enrôlement na Kinshasa na 2005 le 20 juin. To bandi enrôlement na Kinshasa. To yeko koma na mois de juillet. To komi na 1 200 000.
de basengi mundelo na papa olobaki ozokende démissionner pe akenda. Est-ce que basi basala ngo na mboka misusu? Oui, nazali fonctionnaire international na ebi. To sal et salement dans mboka misusu mboka nti Argentine. Mais kasi eza eloko moko esalemi boye bango bazana ba loi na bango misusu. Et ko fonctionner neti o esalemi te. Ba uti osalela o bazwi kutu modelo ya biso po o ezali mayele ya Congo. Ba uti osalela na île Fiji. Société o ezali ko oyo kopesa biso ba machine oyo ezali ko fournir 75,000 machines na Irak. Bamboka mususu peda lokola Russie e uti o commander pe machine machine na Corée de basa la rango mikolo nyos depuis toujours. L'élection kuna za mabe te o benginga expert mabe amboka na biso ndeko Eliezer toko benga mutu expert. Mais biso neto lingi to lakisa expert ke basala ka ndenge nini na ibisi pe mindele na ibisi bato bazali ko kota makamari bo keba parce que il y a la question des responsabilités. Ce qui est simbi poko mona baye bino yoso boye to longi to salisa ki seni boye na boye. Ce qui est simbi te nani azo répondre na Corneille Nanga okomona bango balobi biso toyebi makambo te. Alors muto azali responsable na eloko wana ezali commission toza na responsabilité constitutionnelle de sali ke noto sa ndengwa toyebi eloko toza kokende. Et puis na linga yebisa bana mboka baninga botambola likolo ya mayele ya mboka na bino te. Eloko oyo machine euti na mois de septembre nte na mois d'août ezalaki en l'honneur na forum ya ba commission électorale ya mboka mobimba ya nini mobimba ya mokili mobimba na Bucarest ngala zaki na kananga bandeko nanga ba otosala na bango ku na ba international batindiringa ba SMS mais président nanga ozali wapi awa na forum ya lelo nini machine na bino wana ezali à l'honneur awa. Pona nini yakite na bitenga na kananga pona makambo ya rolema bakamwe na sapu eza boye na boye. Kuna batie biso à l'honneur. Mais na mboka na biso nde sika bazomona bazofinga mayele ya bakongoli. Eloko ndi to pesi bino pona mission bo pesa biso sala ba élection ya malamu ezali ko pesa crédibilité. Ezali ko pesa rapidité. Ezali ko pesa surtout fiabilité pona être le 23 to sali ba élection. Tous ate que non eza soki ndenge ni bulletin oyo mobimba ya bulletin oyo tala na nyomo. Donc mutu mama oyo aza il faut afunga la bulletin 58 pages azoluka kaka candidat na ngaza wapi to changer bulletin oyo que misato ya bopo to sala élection misato mukolo moko. Donc soki to ke na papier mutu moko azozwa misato ya boye aluki ya poni atie aluki ya poni tozwi misato wana ekomika eloko moko boye moko misato ya boye ekomi moko boye eloko nini papa yango wana nde nazosalela bino démonstration sikala mingi te bleu akotia photo ya président de la République jaune akotia photo ya président, il y a député national, P rouge a tiré photo ya député provincial. Azui yango a côté na katia urne nae et sili machine ko compter machine de ko tinda ba résultat te to ko zo ba résultat na auto ko tanga penza kuna. Oui, ba lingi ba katanga déjà. S'il vous oyo bayimboka bazana posa batala na ngonga oyo démonstration oyo po pambate bolimbisi mokende ko Eliezer pambate ndeko nanga bazoko benga ye lokola akomi lokola mutu moko ay ko imposer biso loko moko biso toyebi yango te pe bato mosusu balobi mais ndeko nanga ba machine à voter oyo même na ba accord et lo ba maté na loi électorale et lo ba maté procureur général a Congo na makambo a kolobelo côté premier ministre a Congo na makambo a kolobelo côté chef de l'état ou a kolobakate na makambo oyo
oyo eza penza imposition mais ndeko nanga tolingi olakisa biso bayimboka bakolanda bamona visibilité ya iloko oyo bango moko bayeba koanalyser sur machine kitoko penza mais etali musala ya tosangaki constitution ya biso elobi commission électorale nationale indépendante. Indépendance na biso ezali envers mutu nyos. Nde na bisa ki pe mama Niki na poto. Indépendance envers même les chefs de l'État. Indépendance envers le gouvernement. Indépendance avec les pouvoirs judiciaires. Indépendance vis-à-vis même na bapa ya bakoni. Nde na bisa ki mama Niki yo zo senga ngana za indépendant. Mais yo za ko mimi kondima ke non o yebisa ngana sala non. Na zo ko imposer te. Toza ko sala musalo na biso. Mission ba pesa biso yango wana que il faut préserver indépendance na biso. Tika ndeko madilu na la kisayo ndenge nini eloko yango ekosalema. Machine Président, ngai okolimisa nga mwa muke madilu akatinga je savais qu'il y a okatanga. Tokosuki ça na démonstration. Mais laissez-moi d'abord glisser une question. Ndeko Eliezer. Ouais. Soki to la kisi ndenge nini tokosala tokozonga la question na yo. Et sinon ekosala nini? Awa na bureau de vote. Omoni ndenge bureau de vote ezalia. Awa ezana misalo seni moko kosala. Neti oyo to yisu bango ke non ouvrir les votes. Donc tokobandana no kopesa omoni bulletin oyo ezali vert. Bulletin vert ezalo kola Angela. Na 5h du matin toye. Ozobite 5h du matin omoni na Angela tango mona ka vert ezala kanini tokende. Soki omoni pe rouge ndeko kanga ke non ekangami. Donc pour to banda vote na tongo toko sa la bulletin vert. Yango to bandi awo. Awe zana no musalo ya seni. Omoni ke bulletin vert à la kisibiso que oui awa toza ko sala élection présidentielle, élection législative nationale, élection législative provinciale. Ndenge accord esengi. Alors, avant de banda vote, toko bandaka kotia ba kombo ya batu nyos basaka na bureau de vote tozalaka na batu mitano. Président, premier assesseur, deuxième assesseur, secrétaire puis assesseur suppléant. Il faut totia ba kombo na bango nyos. Manuellement. Toza eza manuellement na noter. Toza yango nazo saisir pona yo. Admettons awa ngala bandina no na kombo na nani, mais il faut totia numéro ya carte na ye. Numéro ya carte na ye pona toye bake numéro d'identité nezabo. Ah mais to kotia pe téléphone na ye. Alors to le kito tie kombo ya assesseur numéro 1. To sali même exercice. To bakisi ba numéro na ye. Awa na tie ba kombo ya batu nyoso baza ko sala na bureau de vote. Na ba numéro ya ba carte na bango pe ba numéro ya téléphone na bango. Machine à la kisinga fiche d'ouverture. Et donc machine à la kisinga awa tozali wapi na mboka boy machine de vote numéro boy awa ouverture salemi le 24 février 2018 à 18h47 minutes 50 minutes 50 secondes okota la montre na weza erni yango c'est exact OK yango wana de nazana no liboso avant to kende omoni ke to imprimer awa obabengi fiche d'ouverture. Fiche d'ouverture atangi aebsinga boy. To bandi na boy. Batu l'élection est concernée les misato présidentielle, législative, nationale et provinciale. Batie ba esika ezali. Donc awa batie na province de Kinshasa, ville de Kinshasa, Mont-Amba, commune de Limete, quartier industriel numéro 1, site de vote, quartier industriel, bapesi adresse naï. Pe ba combo, ya bato ba kosala na bureau de vote, babimi. Il faut ba koma ba signer, pe ba prêter serment. Ba témoin ba parti politique ou ba kozala wana, bango pe ba signer. Toleki sikoyo na vote. Tant que toza koleka na vote, awande machine esengi ke bino belecteur boya
ndenge ni ande musala etali ba électeur ndenge ni bokoki ko voter ozwi bulletin na yo omoni bulletin eza vierge eza pembe mais eza na sécurité nango sécurité oyo elingi koba bulletin oyo soki eza ya Gombe okomema ngo na bandal te ekosala te moto pa ko copier te moto akocopier te po machine eyebika bulletin oyo eyebi nyonso po bato 600 électeurs nde bakovote awa électeur akovote ndenge nini tala ndenge ekomi facile électeur azwi flèche elakisi ye déjà aza kotia bulletin na ye wana deuxième bulletin premier bulletin premier électeur élection présidentielle abimiseli nga ba 11 candidats oyo tozalaki na bango na 2011 aponi akoki koloba 11 yo il faut napona numéro 11 papa paix à son âme omoni aponi alakisi papa Tshisekedi ye moko abimi alobi soki eza ye te anile ye nani azosala opération wana président électeur nde tokolakisa ye moko na kati ya isoloir mais lokola nga naza na seni nazaka na candidat te nga nakovote na nga vote blanc c'est-à-dire que nalingi na nga mutu moko te élection législative badéputé baye awa toza na circonscription ya biso ya Mont Amba na poni moko photo na ebimi na simbika photo est confirmé toleki na élection législative provinciale ba candidat babimi na poni ye na confirmé omoni ke choix na nga ebimi choix na nga ebimi omoni bato na poni bango et machine ebisi biso mutu wana sisi vote nde ozwi bulletin na yo omoni bulletin et imprimé na ba photo ya président de la République soki photo azali te ebimi blanc croix député national député provincial électeur pe azwi bulletin na ye nde akei ko voter na kati ya urne atie na kati ya urne mutu nyonso électeur kobanda tongo bazoleka mpe baza kovote na suka na 17h soki tokomi 17h toye kokanga ntango tokangi koma tokokanga vote tokosalela sikoyo oyo bulletin omoi teke ezali rouge okomona ndenge na kosalela yango ntango na tie yango ekei abimi mpona koyebisa nga est-ce que eloko oyo ti oyo est-ce que eza kaka yango donc aboyi bulletin oyo mpo alobi bulletin oyo tie wana yango te il faut bulletin oyo ezalaki mpona oyo te na tie yango bopo bomona keno oyo bulletin oyo eza ekonfigure mpona oyo wana te nakozwa sikoyo bulletin oyo ya solo bulletin ya solo ezali wapi en dessous du journal bulletin ya solo nde yango oyo omoni ke soki osali bulletin oyo ezalaki yango te ekosala te nazwi bulletin oyo ya solo sikoyo nasali yango mpo bomona keno ezali na sécurité bulletin ebimi mpona koyebisa nga est-ce que otie mpenza bulletin ya kokanga mpo ta mosu otiaki bulletin ya rouge alors que tozala na 15h asengi ke nazongisa lisusu bulletin wana asengi président tozoyoka azoloba lisusu te akomi na aza enrhumé pese liboso alobaki te akolobaka mpona kolakisa ke non motu akendeki kovote asisi kovote akoloba eloko moko te omoni abimiseli nga déjà PV alakisi ke non awa bato bavotaki lelo boye motu abo évidemment kaka nga moko nde na vote awa te omoni ke eza partout 1 ezalaki ya nani ya président soki nani mais soki etali biso te ce qui est plus important mpona koloba ntango ekobima awa
ato yesus na bulletin oya mususu machine ko yambe sute ba bulletin wana c'est le président okobwa kango etikali puisque moko kaka de okota na kati ya urne ba mususu wana pa na pesa pesa munu passage o ezopesa passage donc oya liboso na oya mibale est-ce que bokobwa kango ou bien ekokota pe na urne tikato sala na confirmer donc a imprimer nga ba résultat disons banini résultat oyo esalemi na bureau de vote oyo siko mutuno za kotuna ke non omoni na suis déjà naza na bulletin vert na rouge ezaka mibale bulletin oyo bato nyonso bazosalela bulletin oyo bato nyonso bakosalela ezali oyo mais oyo nde ezali bulletin mpo na seni oyo eza bulletin ya seni mpo na kolakisa obengaka ndenge nini donc fait rouge fait vert bo banda vote bato ba voter na suka na 17h fait rouge et clôturé ba bulletin oyo ekokota na nini te mais tokotia yango ezali ba témoin ya parti politique bazali wana moto nyonso azongi ayebiki na bureau de vote boye niveau nde ya vote nde yango wana ezali sécurité nsima na yango avant nazwa motuna ya ndeko Eliezer nsima na yango tobendi siko totie machine pembeni mpo esi ekangami tozwi urne na biso tokonte siko ba bulletin nde tobengi dépouillement omoni ke bazokosa bato baloba vote électronique ezaka na dépouillement ya ba bulletin te na wande babengi manuel eza manuel vote eza tozotanga dépouillement nani azwi boye nsima yango tosali ba procès verbaux mpe ba procès verbaux nyonso tokangi bapli totindi yango na serser. Voilà. Bon, en fait, nazo sukisalaka mwa mutuna oyo. Mutuna nanga izalaki na dévolé ya liboso il faut toyeba. Ah bobwakisi enrôlement ya diaspora oyo wanonsaka ke kokaki ko enrôler bango. Donc bazali sous concerné te et ensuite audit ya office ya fichier électoral. Na calendrier électoral. Oui. Tolobi ke enrôlement ya ba diaspora eko banda le 1er juillet qui non le 29 septembre. Oui. Oui. D'accord. Audit ya fichier électoral au boko sala. C'est parce que vous avez confiance tena o esalemaki ou encore ezaka makam parce que makamwa machine wana awa na Kinshasa tangu tozaki na vienanga ndeko Basile peut-être qui me suit vienanga bakinois abelela kalobi bakinois bosomba ba stilo na bino bokende nango parce que stilo wana ya seni soki okomi kombo ya Tshisekedi eko changer et bimi à Kabila. C'est peut-être la même chose. Est-ce que Zaki solo? Bon, on a évité à ministre. Tout naït. Tout naït. Te makambu boko ndeko Eliezer boko ka makambu belé pour na élection. Ezaka neti ozoka ogoka taba ngombe kokoma na élection kala mingi. Et boko ka makambu belé, makambu o eza ya solo ezali ke commission électorale nationale indépendante azali ko bongama. Pour bosala l'élection malam baso préparer une expertise nyonso yo bazana commission électorale nationale indépendante ezali machine ba pays nyonso zoka ya Afrique wana ozoka basala ka élection ba congolais nde bakinde ko salisa bango ata lokola bino bondima kango te ndeko Eliezer ba bi ata Yesu bandima ki epa na été audit pona nini to ndimi audit ezala pona ko bakisa crédibilité confiance ba lo bateke o batie bana bazoki voter ndengo biso tsengi tete tango to silisi traitement ba expert ya internationaux ba lo ba est-ce que fichier zali malamu déjà ou pas mais to kozala tozoki ende pe tozako sala makambo susu déjà boye vraiment to komi na suka ya émission na biso na kanta suka na lobi likambo yote na kanta bayimboka ba omona ngalo ndika na komi dongolo miso balobi bato oyo babungisi ba carte d'électeur kitoko bakosala boni et puis na mokuse bolobi ni poto sur cette émission bato babungisi ba carte na bango ba palangana te toza kosala traitement à partir du mois d'avril le 6 avril to calendrier lobi to ko publier ba statistique par entité donc to fixer que na Lemba bazali boye na Gombe baza boye tango to sali yango to ko fungula siko ba antenne na ba antenne na biso to ko zongisa ba machine ya roulement pona mutu nyoso abungisi carte aya na antenne à partir du mois d'avril
toko lobango toko communiquer akozwa carte na ye likambo penza ya suka pona koyebisa ba peuple congolais ezali boye peuple congolais bolanda ba distraction lisusu te eloko tozali koluka ezali ba élection et après l'élection tokota na développement. Le 23 décembre tolobi tokosala ba élection na yango nde toza kozelango biso nyonso mutu na mutu esika azali asala nyonso que tokoma le 23 wana na kati ya ba élection o mususu ezali ba distraction bolanda yango te na sengi asuka penza merci na ba parti politique po bandimi désormais concertation permanente na seni pour tout pesa bango ba information nyos po bango nde bazali ba compétiteur misala ba conseil na bango ba vie na bango mususu penza zakata mususu ya makasi ba ya envers la seni mais eza nécessaire de permettre à biso tout s'ajuster mais tout en sauvegardant l'indépendance de la seni seni azali indépendant toko décider en toute indépendance. Matondo mingi topesi ope matondo mingi ndenge osila ki bon ko répondre na ba émission na biso peza la mbala liboso te poto yebiete ndenge émission ko leka we bato bakotinda ba SMS mingi soki to bengi yo papa pardon yaka nakoya matondo mingi na bande konyoso papa Molière matondo mingi ndeko Eliezer matondo mingi papa Nkoi matondo mingi na ndenge bozaki bilombe ya émission oyo matondo mingi na bayimboka nyonso basala ki bon ko landa biso na bokebi nyonso na kanisa bozui déjà lumière to suki awa mbala ya sima to ko continuer na bino matondo mingi